MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote wandi MDG TV Mafuta Yasika nzamba pambolela ngai bino to lisusu lelo na ko pesa bino basango. Les amis, to yoko sala annonce ya sorti album yande Wonabiso Marius Lunguma Ngolu. C'est un frère oyo apambola biso na banzembo bele tel que Ngolu banzembo oyo ke mutu nyonso yoka, en tout cas asepela nango banzembo tel que titre nango ezalaka, attends, titre nango ezalaka mais bat babenga ngo roulage babenga ngo roulage parce que nanzembo wana loba lobi nzamba za roulage, de ce qui veut dire so apesi atikeli mutu na gauche nzela après otikela pesu mutu na droite nzela. Donc un frère qui a un message fort d'encouragement, un message de foi, et banzembo ne vraiment pambola biso makasi nde azobimisa album mosusu na kombo ya Nzela Ezali. Nzela Ezali ah oui hein, koyoka ngo kaka ezo annoncer quelque chose. Et donc moto déjà tu peux comprendre que Nzela Ezali quoi, peu importe ba obstacle liboso na yo yeba ke Nzela Ezali. Attention, on se retrouve entre les quatre murs yeba ke Nzela Ezali parce que babengi Yesu frère de chemin. Et générique moko aussi ebimi, donc c'était prévu dans ça la émission oyo avant les 31. Générique ebimi et bimaki hier les 31 comme bonango et c'est quoi. Et ça na chaîne naïe, les amis, allez-y, abonnez-vous et bon partagez et nzembo wana, soutenez notre bien-aimé. Tam susu wana mbongo opesa été mais soki otali nzembo o partager et zape soutien nzamba ozanga te ko pambola yo. Il faut qu'on reconnaîtra la grâce et ko soutenir ko assistaka bato aboye et ka pona lokumu na nzambe enfin que kombo eso zo lokumu. C'est vraiment un frère au personnellement bandeko sans flatterie, c'est vrai c'est un ami. Et ça na album moko te. Eza na album moko te o na yoka pe na yoka koleka album ya Mon Désir. Album wana bandeko surtout son na passer ba moment difficile tellement nga na un système ya non kombo nango eza die capable, voilà na kati ya die capable nde nzembo ya Mon Désir ezalaka, voilà o na bisi bino yango banzembo tel que bangolu wana eza vraiment album wana eza vraiment banzembo mo kitoko makasi ya osana te. Et ma meilleure chanson na album wana ezalaka Lobi eza bien. Lobi eza bien yango wana nzembo ya roulage, voilà nzembo wana non nayebi mokolo moko pe ezali oko console motema na ngai. Nayebi mokolo moko pe ezali maboko nange komema pe bana na ngai. Esika oza lelo bayebi, esika kozala lobi bayebi te Nzambe aza roulage. Apesi lelo na gauche lobi apesi na droite. Epana ye esilaka te. Molongoli loboko na litama. Asilisaka kolela ya mitema. Mokausi bapota Yeswe. Donc kande boyoki wana azana message moko vraiment ya encouragement, message à foi, message moko fort penza. Et boyebi banzembo ezalaka osoka parole kate
mais mélodie eza kitoko ezo réconforter yo et opeso vraiment kimia donc eza grâce ndeko o azala nango ayemba docteur Jésus mais docteur Jésus na so boyo kengo mais eza matata kande bozoka comme docteur Jésus donc banze mwana nyo soza na YouTube soka bobeti Marius Lunguma et na YouTube Marius Lunguma TV bomona chaîne na ye bomona générique ya essai quoi et bimaki depuis hier bo partager en auto soutenir frère et puis bo savourer pe banzembo de kwa yemba en tout cas croyez-moi et na nzembo mote de kwa yemba o ko yo ko sepel nangote c'est vraiment moko ya batu bana grâce wana ya ko sala texte kitoko et ya ko sala mélodie à kitoko et puis voilà donc soutenons notre bien-aimé frère Marius pose l'album wana bras ouverts nzele ezali toyo kango ndenge ezali et puis epesa biso so esengo fortifier biso parce que banzela ngo ya moko on dirait molili on dirait flou on dirait compliqué mais neti yeso nzela en tout cas assurance et ezali donc to ek tout ça la bande annonce ya sorti album ya ndeko na biso oyo générique eza déjà kobima donc so beaucoup kota na YouTube Marius Lunguma boyo kango ozala bien j'ai pas voulu mettre na bosane ko tuna fallait na tuna et atindelenga mo morceau mo 1 minute ya générique wana mais j'ai pas voulu mettre ça parce que YouTube est comment moi babuzo ben nzembo so eza déjà na carte ya YouTube et surtout so eza monétisé et que yo tiango na oya yo ça peut te créer des très sérieux problèmes donc bakoyi ko boto monétisation et puis voilà donc to banga babilo ko wana nyonso il fallait peut-être que je demande d'abord mais bon et à gravité et connectez-vous sur YouTube et puis bon on a le générique il y a essai quoi et puis bon on a banzembo misusu ya papa Marius Lunguma un homme de bien un homme très calme ouais to solane mingi vraiment et voilà donc c'était ça bien mon que tozali nango ya ko sanga mon que tozali nango ya kopesa bino en tout cas soutenons le frère et beaucoup ta YouTube bo s'abonner la chaîne na ye bo partager et puis bo landa banzembo wana et ozala vraiment esengo banzembo ya foi banzembo ezo édifier voilà parce qu'il y a de ces chansons là boyoki yango esalika makele la pamba mususu pe epesi bino ka sentiment to pe sengo po mungo eza bien mais après eloko te mais banzembo eza koyoki message et fortifier yo mélodie kitoko mongongo kitoko en tout cas ça fait du bien donc c'est un peu ça et voilà abonnez-vous massivement sur MDG TV ma foot c'est comment c'est la grande dame et na moni bino les sous un moment et à l'autre voilà que Dieu vous bénisse hein? Merci au revoir bye MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.